Na base bilokos. Awande ebanda histoire. Pour lelo bilokos epanza. Doza base ya bilokos yango yo. Ba dépôt yango yo 4 saisons. Oza na France. Oza na Belgique, oza na Londres. Oza na Mal, oza na Canada. Oza na Suisse. Base bilokos yango yo. Awande masolo ebandela ke pour lelo ke bilokos yeye na kisasa. Do yango yo. Ba dépôt yango yo zana besoin de dépôt au contacter au soit dépôt na yo awa akangi conteneur na sombi mitukane sombi bilokos na epoko loteza la rasute ache na conteneur che fret ya de douanier ezo sala likolo yango moni biso surtout na base bilokos place bosa na ngiringiri parce que yem to simbi charge bilokos ngiringiri base bilokos awa ozana base bilokos ya maître Kazi. Voilà, bana 94 ti lelo naza koko na makambo ngana bandi kopi o tango wana za so bakangi yo mama na nga so bakangi yo neti ozo kende prison soki osimbisi ka deki video na leta tikio osimbisi non. Bonsoir, la Blagnon sur Yabiso Podcast. C'est moi votre MBC Vente, Elle Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, c'est ma qui est belé. Autre m'a dit la plus courte de la presse, mais ça, comme à la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. La rouge, jamais qu'on a émission, on remercier. Ma boss, la mission de ce qui pas besoin de ma moto belé. Puis, on a n'engagé besoin continuer comme ça, la rendre pour la chaîne. Et puis, la zone remercier, ma bonne, la mission, ni on se bat s'abonner à la chaîne, la mission, Yabiso Podcast. Ma commentaire, ma bino, ma partage, ma bino. Il y a une émission, ma casse, il y a aussi la même découverte, il y a qui toko, il y a aussi la mission, moi qui tourne la chaîne Yabiso Podcast, c'est la chaîne des actions pour les soutiens du peuple. La chaîne Yabiso Sunga rappela bana bitike to kena la orphelinat to sunga bana bitike la moi l'os moi moi suka kaka ndenge zala o palunga sunga bana bitike atala mona loko pour contacter biso na bande de cash on a vraiment Zambe accompagne la mutu nyonso on a souci ya kosunga bana bitike. Voilà très cher ami internaute lelo El Maraza bongo na commune ya Ngiringiri bisika oto ko sala découverte na biso ya marché Bilokos bande rubebi ke marché Bilokos c'est comme presque la commune nyonso mais to préféra kito ya pena ana ngini pour tomoni awa vraiment Montréal la sala akofo la caméra là qui s'appelle mona appeler ça base na yango ngambu marché Bilokos ezali et puis na ngambu kuna pe marché Bilokos ezali soko traverser presque ça vous que na elle ka marché donc ah ezapela donc base na yango bisika oto eko meka ko so na bande on yeba pona nini babenga ngo marché Bilokos. Est-ce que biloko baloko teka yango na poto ba yaka na kin ofele to ba somba ka yango na mbongo po ba pe bateka awa pona ni ba pesa ko Bilokos donc nyoso wana ro senga to yeba ngo biso na bino kaka na biso ya lelo zo senga nini to sala toujours branché pe connecté na chaîne na biso Yabiso Podcast po boyo kapena ba vérité ko bima ko kama solo beta biso li solo pe ndenge nini biloko e utaka mikili ndenge yaka na kin. Est-ce que kopango pe ça rappelle là? Est-ce que les bandero musu balo bango biloko c'est ça biloko ekufa? Est-ce que ça ya surtout le kuta? Pour les alara pour son affaire pour son pena biso ke pena tina ville. Ba bengi ba chinois. On sombi mais le facilité bande ko belé pe robimara la porte sanda ko blitz bato bazana venir ko bimaleka mbala mo za pour ça faire à sombi ana pour ça vert à sombi ana pour ce loko à sombi za bandero musu pe ba banga ko sela biloko ba bité biloko mingi zala bindele muso ade ko sela omndela kufina ele bazu ba eli biso donc to ebi nanu te ba vérité wana penda ezo senga to solo na bande ko na biso ba tekaka ana marché Bilokos ba betele biso penda teke gara ningi za bisolo eke kitoko na lo baraka El Mara de retour na bela pota mona loboko mais siko ça va na zonge de musa na kanga ningi zalaka na zota musa balade na et pas bande ko o bazoteka marché Bilokos ba telisa biso est-ce qu'il y a pas kombo Bilokos wana ko musu zala raté. Donc Montréal ça fout dans ma caméra en toi même moral to kota musa balade na biso to solo na bandeko oyo bazoteka la biso biloko ya Bilokos ndotinga El Mara pela na zo banga ko somba biloko na zo ebate ne ba obangisa ka biso te biloko bat bakufa biloko baloko taka ngaye lelo tozo ka ba vérité bazo talisa biso de bandeko déjà ba somba de Bilokos bazo ba mangana o ba somba de bazo yeba oyo El Mara de la presse azolo ba donc na tamu sapela balade nanga na solo bandi on biso baza bita biso masulu ya marché Bilokos ngai lelo insister kaka pourquoi ba pesa yango kombo ya marché Bilokos
ils ont sonné karake baloko tara yango yango ba congolais ba kende no peka na bandeni wana ki baloko tara biloko wana bindile babua kaka baloko tara yango ba yaka nango na kin donc biloko to ebite photo luka to ikuta na bato vraiment ba kometa biso masolo ya marché biloko c'est vraiment depuis que bato belé ba zo sepe ya dernier biso lelo po kin comme partout comme na biloko congélateur ezoya télévision ezoya ba réchaud ezoya lelo marché biloko c'est comme marché monene vraiment na mboka na biso bo pesa ngata na solo ndeko aza awa na base mbote papa bien kombo nani Ngwanzu Bilokos kombo na mboka Bilokos Ngwanzu Bilokos do banda 94 naza déjà na masolo ya Bilokos donc naza koko na monde ya Bilokos. Ah bon? Voilà oui que la tombe va muta bien beti la biso liso pourquoi ba pesa ngo kombo ya Bilokos Bilokos ba pesa ngo par rapport à quoi parce que moni Bilokos c'est ça lokola biloko c'est ça lokola biloko ba évacuer hein bilokos ba évacuer nde komi bilokos oui au sali déjà moi mikolebe na copie oyo bete biso na copie au sentiment copie ozani parce que za batu ba lobaka te biloko bote kaka oyo bo ba bindile ba boka kanga na poto siko na kine ya ndeni. Bon merci nde baloba kino biloko si baboka yango na poto wana bakosaka ntango bazoboka biloko si na poto eza su na moma oyo te biloko si bandoboka yango biloko si bandoboka yango na moma oyo so nazwi parti ya 80 90 biloko si bandobwakaka yango mais ntango tokoti banda 91 si tokoma lelo biloko si babwaka yango su te oui babwaka su te parce que par rapport à quoi est-ce que tokomarché moke parce que po bamonaka parce que bilokos ekoma lokola matière ndenge omonaka diamant ndenge okomona ndenge okozwa lokola bilokos okomprendre ndenge omona bilokos donc ça lokola matière ya diamant donc awa tona bacuisinière ya qualité oyo ezali ke to néglige ville te oyo amoni oke na ville akei oyo amoni ke na bilokos aye parce que bilokos eza qualité ya bien te tobomeli bango kopi te omoni congolais alingaka eloko oyo ezali ya qualité bilokos eza qualité ozwi eloko na yo ya bien ekomemo 10 à 15 ans à l'entendant ezwaka bampagne mpo eyeba koma okoki kosala lisusu ke par rapport ke no osombi eloko moko ezali ke nekar ya 1 mois 2 mois 3 mois après ekufi susu omoni ke eza bien te yango omoni ke nazosenga na population bozala vigilant mpe bozala mayele boya mingi na bilokos parce que bilokos eza biloko eza ya qualité oyo okoki kosomba eza na durable oyo komema yo te molai avant banda kozwa bampani ebanda kokufa voilà eloko nakoloba yango wana mais na kati maloba te siko babiloko oti bosomba yango boye est-ce que arrive ake bosomba mpe biloko mpe nyonso ezosala pe te bon merci kasi yango nalobaki ti biloko ezali lokola biloko oyo baevacue na poto mais na kala ezalaki ya kobwaka melelo ekoma vente parce soki na Belgique vente ezali ya biloko na Belgique vente mobimba ezali lokola toza exemple lokola wenze ya nani awa bayaka omone batandaka na poto mpe wenze ekoma bongo biloko seye wana mundele mpe asala nini azoteka soko makambo po ye bango fozala doye na bilokos lokola nga Ngwanzu Bilokos banda 94 na makambo oyo parce que makambo ezalaki à l'époque conteneur ebando eyaka te bilokos bando eyaka na kati ya mutuka ebimi na port tosombela yango na kati ya port après tant toye 97 98 99 nde baye kolongola bilokos na kati ya port ya Matadi eke na cover eke na auto pamon donc soki conteneur eye na mutuka eye na port babimisi yango na port eke siko na kati ya auto pamon après ke akofe kuna okesala déportage mais lelo oyo bilokos ekomi mutu akomi na force akoya na conteneur yango moniki ezosala keno bilokos esala nini emeka mwa kobalase mwa mokie mais lokola bilokos etikalaka bilokos toujours eloko na kosenga kaka surtout na congolais congolaise
beaucoup d'esprit mingi na bilokos parce que ça bilo mo ya qualité ya makasi. Voilà. Pourquoi bande comme sous baza pe ka baza bande ko roi ba congolais pe le roi biso ba banga ko suma biloko bilokos ke biso ba bimisa ba news mo ke te za ba kufa boye des arabes bilamba tombola po muto zo ata souffle mba tombola la ta zo banga deske ko bila biloko te bande musu pa zo banga ko somba message ndoko pesa ba. Bon message ngezali muto abanga ko somba bilokos te parce que bilokos kandi na utoloba eza ba qualité o ezali ya bien ezala ka biloko te oyo o mutu akufaki na poto mutu bobo non bilokos eza qualité oyo ya bien eyaka na kati ya conteneur efuti douane nango même soki otali douane ya conteneur ya 40 pieds de plus ou moins ezokende déjà près na ba 14 000 $, 15 000 $. So otali yango bien eza mpe ebele oso comprendre parce que na logique biso tofandi mwa moke libanda mboka nakotanga bakombo bapays te parce que ngaza congolais vraiment na mboka na nga makasi mais moi bavantage bapays yango mwa mokie conteneur à 40 pieds omona ngo dedouanement nango eza na 9 000 $, 8 000 $. soko biso conteneur na biso ezokende déjà 13 000 à 14 000 ti likolo alors eza déjà ebele na logique yango ezosengaka no fo bafacilité bajika baza mpe na mwa souci ya peuple congolais akangi conteneur ne asombi mituka ne asombi bilokos na epo okoloka ezalaka su te atie na conteneur atie fret ya yawa de douanier ezosala likolo yango moni biso surtout na base bilokos place bosala na ngiringiri parce que ye moto asimbi charge ya bilokos ngiringiri base bilokos awa oza na base bilokos ya base bilokos ya maître kasi parce que biso na Congo ini toza na posa toza na solidarité awa place toza na base bilokos oyo ya Congo ini ya maître kasi son éminence ya omoni ezosenga ke na kati ya parlement ameka kolobela biso lisusu mpona mambo etali douane eza likolo makasi meme badiaspora bakomolemba siko douane eza likolo makasi siko bavantage nini oyo bozwaka mpe na kopo tala ozolela douane eza likolo soki douane eza likolo se ekotika kopo longo ozoconsidere betela biso bavantage nini bozwaka bon merci eloko nakoloba na avantage ya biloko eza nini omoni so tobi totika tokoka te parce que mosala biso tosalaka yango oyo alors tokotika yango te par rapport à quoi parce que ntango jika ye na roquette aya kotekela banani biso bato ti so ntango biso tosombi mabota biso esala nini na mokie oyo tozozwa tosala nini tozobika yango na tout à l'heure naotoyebisa oke bameka kolandela douane mwa mokie po esunga bajika baya ebele na bilokos po mutu nyonso aza na facilité kokotya yango na kati ya ndako na ye par rapport babiloko na yo toyebisa yo babiloko ezali ya ba 2 mois 3 mois esali nini ekufi voilà alors avantage ezali na kopi oyo tokotika yango te parce yango tozolesa bana mpe yango ezosunga biso quand même tomeka koevolue na mokie tofuta baloyer bana batanga mpona social ya congolais voilà. Merci le quoi tu dois profiter toi bata ba prix pas biloko là ça là ça biso pena mo ba biloko ngo et ça pena ba la émission bien ça lokola to benga ngo ouvra moko ta la forme nango eza ba élément eza sokta ba élément voilà donc maison ezali so comme une direction Prince Kasavu c'est Prince Kasavubu au kotikaka kana kuweka première avenue lokelenge nde maison eza wana yango bilobo zomona solo oyo eza lokola tu peux ça suna ba primaire on n'a pas pris ça bien parce que ça bato bébé ba apprécier ko ya kosomba bon merci oyo epa na biso eza na valeur ya 170 au sololi dollar presque ni on sommet double ouvrant ou ça double ouvrant ba maman ba sala garnet ba gâteau hein ba cake pour la rapidité à utiliser double four voilà oyo premier four au deuxième oh ça valeur à $200 au solo la mukie wabo kitaka mukie wana to kitaka OK les peno présenter biso vraiment biloko biloko ba bele bazo banga merci neti ya watu tozana matela voilà oyo ba benga ngo double lit donc double lit et ça na $180 à discuter voilà oyo ba salon ba kiti donc 4
toteka na 4 pièces 4 pièces boye eza na valeur ya $180. Voilà discuter hein? Voilà oyo ba matela solo do ye soko zwi yango soko zwi yango akobeta même 25 ans et otiki yango kaka tobenga yango kadora parce que ye azutaka na poto à travers bana poto nde tozozwa bamatela oyo bana poto baolanda biso kokosa bango te na kokosa bango te parce que bayebi mambo nazoloba donc ngai naza ngwanzu bilokos banda 94 na kopi oyo même tamsu mutu aza na poto kopi oyo abandi yango na retard me nga na bandango avant alors nga naza na matière nango même nga nde naza bo nasala ordonnance okoza na poto bezo sala conteneur na yo so bapesi yo numéro obengi nga na kosalisa yo ordonnance tobenga yango ordonnance parce que so osali ordonnance bien te eba bien lokola douane eza likolo soki oyawa kasi ofuti ete ofo oyeba nini na nini okotya na kati ya conteneur donc ngai naza awa soki napesi numéro obengi nga okozwa ordonnance na yo ofuti ngai me nga natekeloka ordonnance pour se retrouver peut ntango oya na conteneur voilà tokomi na batapi toza na batapi ya ba $25 toza na tapi ya $30 toza na tapi ya $40 tozokende na facilité tozolinga koniokola peuple congolais te mpo toyebi ke eza na bamagasin ebele eza na kisasa awa okuta batie babiloko tala congolais na possibilité moki aza nango ezopermettre te akoka kosomba soko biso totala na bilokos te tika tofacilitaka peuple tona tapi ya $25 $30 $40 toza na balonge ya 5000 4000 mais ozwi dora neti oyo o France oyo Londres sofo oyebango do ye aza Londres oyo eza France international eza lokola ye Belgique Hollande mais ye Londres aza kaka ye moko sel contre tous kalungu ezali neti kikalungu oyo eza na valeur ya 10 000 francs alors ndenge eza boye nayebi te 10 000 francs donc mbabula kokufa kikalungu esa nini etikali towana ba 4 plaques ya dora o d'origine libanga ye auti Allemagne voilà parce que biloko c'est ça ba pays voilà bunde alors ndenge eza boye aza na valeur ya $35 au discuter libanga voilà nyonso kitoko cafetière eza na $13 tokoki kolongola mpe mpo na biloko prix fixe ezalaka te eloko bato babosanaki na biloko prix fixe ezalaka te ndenge oyeli j'espère bomoni meme tona bakiti twana bakiti ya dora omoni na kiti mafuta oyo toujours Allemagne Allemagne parce que soto ke na continent oyo ya bilokos le seul pays oyo ebimisaka biloko ya propre makasi toza na Suisse toza na Suède toza na Allemagne so oyo soki euti Allemagne prix mpe eza abordable aza complet aza 2 places 3 places na place moko aza na prix ya se te nakoloba te bakota kaka tokosolola kande nalobi awa toza na base bilokos d'offert sur Prince Kasavubu tango kotikalo na lokelenge toza na lokelenge wana bamesa kande na uti oloba bino mo bomoni bamesa eza awa basalo ya bien ezali toujours France oyo euti France sika mbo toza na 2 volets na monde ya bilokos toza na babilokosi kasi yango na utoloba te bilokosi oyo babuwaki na oyo ezali ya kosomba ezalaka différent oyo sikoyo ezali ya kosomba okie na maison ya mundele osombi batie na conteneur babalebi ekomi yango bozomona yango sika biso ya ville ekotaka te shisho ekotaka te do biso tozaka na dora do so olingi ozwa eloko ya dora kota kaka awa na lokelenge na gambela voilà nakokoma ordonnance mais fo futa ti
ordonnance ezaka na $100 nasala ordonnance voilà parce que naza doyen na copie oyo voilà banda 94 ti lelo naza koko na makambo oyo nga na bandi copie oyo ntango wana ezali so bakangi yo mama na nga so bakangi yo neti ozokende prison soki osimbisika deki video na leta atiki yo osimbisi chaîne musicale leta atiki yo soko calculer deki video ezalaka na ba ane nini wana nga soko na copie oyo yo naza doyen merci bato bazali ebele neti baleki nanga baza formé bamere bakuti biso na copie oyo baza formé voilà neti tala fleur ozwango wapi Canada awa ye mingi atekaka Canada mama senti ya Canada bafleur omoni au Canada babiloko oyo neti banzungu oyo ozwango wapi doza biloko ya d'origine Canada donc bokota vraiment toza wana lokelenge tokoyamba bino biso awa poto na poto tolingi shishote biso awa poto na poto omoni ete babiloko bafeti yango ezokota soko oke na kote mosusu okuta yango bashisho ezali soko biso toza kaka na poto oyo euti Hollande parce que awa toza na papa na bosani vila biso badekora tala qualité bafleur Canada bokota na lokelenge boya kozwa bafleur bafeti yango Canada basalaka erreur omoni fleur oyo po abeba mundele asala ye na garantie ya 25 ans oui po abeba mais soki na bafleur oyo ya shisho après 2 semaines omona ye achangeaka forme so oyo ya poto dora ye aza na 25 ans ya garantie donc abebaka pamba te voilà ti bacontener eyaka wana esalaka mpo bacombien de mois to combien des années mpo ozwa biloko na esi mutu okoma baordonnance boso mpena mutu boalinga ntinda contener euti eye contener soki okangi contener na yo na pays nyonso oza mpo ekoma awa tiaka plus moins 3 mois soki navire eza na basikali ebele te ekomi yango ozomona memi bato bazokomprendre te chef de l'état tobeta yango mpe mwa mokie azobunda mpo na peuple congolais mpo wani mpo na port ya profond oyo ya banane omoni biloko ewumelaka par rapport à quoi dire oyo navire ezosala mpo ekoma awa na Congo eliaka temps ebele alors facilité eza nini soki port esili oyo ya profond ya banane ekosunga biso soko tokoma kozwa banavire oyo eyaka direct omona navire ekokoma après 2 semaines waso esali nini ekomi ya loso esali nini ekomi ya biloko ya nyonso ebandi kokoma parce que nini yango ezobloke biso toza na système ke soki navire eza na vex mpo ekomela biso awa aza na baskale baskale wana yango nde ezosala ke toyamba biloko toujours na retard mpe quelque part mpe douane mpe esa nini emata mokie parce que navire ndenge eza na so etelemi exemple na Madagascar ebeti 1 semaine 2 semaines elongwe wana toye susu na point noir etelemi ezosala ke toujours bataxe ekoma mo élevé yango moni ke population na biso bazo comprendre ke nini esalaka taxe esa nini emata toza nano eloko ya direct te mais nayebi ke na grâce ya chef de l'état nayebi ke azobunda port wana ya banane esila soki esili peuple congolais j'espère que social ekoma malamu à travers surtout le roi toza na mutu ya mayele lokola son éminence maître kasi na kati ya parlement oyo azobunda mpo na social ya Congo uni ya Congo uni vous comprenez ya Congo uni ezala malamu si vraiment to continuer OK
Ok, toujours continuer besoin quand ndenge ndeko azoloba biye pena mi pesa combo bilokos ngwanzu bilokos babi mademoiselle koyinda bozuka pena ba explication ndenge aza ko expliquer biso zo ko talisa biso vraiment que bandeko belé oyo babanga ko somba bilokos boya bo somba bo salela yango bon ndenge oto poser ngai pona mbotali ba catch neti boto wana ba catch toza na chauffe libéron bato ba yebite oyo baboti soko po yeba makambo oyo faut à l'ancien na monde ya bilokos ndena lobi banda 94 parce que mutako yebe loko yote eza chauffe libéron okochela mwana na o libéron esili moto okozwa yango tiango na branchango na courant oche libéron na yo awa ezwi moto mwana sali nini ameli donc engelo babokota na base bilokos eza poto na poto bokota na base bilokos tona ba ketch adora badora to sokotala neti Saint-Gilles jour talango bien ozwango wapi d'origine donc dora oyo mwana botami akoli atiki yango leki ya yesu eko continuer donc yango ke bopesa confiance na bilokos bopesa confiance na surtout sur Prince Kasavubu na dio so gambela tango komika sur Prince Kasavubu station gambela na ngambu première avenue lokelenge nde basi nde ya bilokos do boya ebele bokota bozala décider pour biloko nyonso ezaka ya qualité voilà donc j'espère balonge soit arrivé que muta somba qui allonge akenda kwa meke fonctionner soit aye bozong c'est lembongo to boko changer toza na système osombi allonge to meki sur place soki allonge okena ndako esalite oza na capacité ya kozonga tokosala nini tokochanger tozongisaka mbongo te tokochange parce que tona biloko ngo ebele voilà merci awa toza na poso ochauffe biloko micro-ondes toza nango ba micro-ondes yango ya qualité bokima mbongo kote ya shisho te boya na biloko ya poto ya qualité biloko ya qualité eza ya poto ntango ozwi déjà boye yeba bien eza na garantie ya 10 ans po bande obeba 10 ans oui assurance ezali taneti valiso libanga do oyo koza likolo ya bis ezo voyager ekwei pa aopanzana te do toujours ka bilokos do bokota vraiment esala bien bacuisiniere eza ebele ancien modèle libanga soki wana eza nouveau modèle tobengaka céramique oyo ancien modèle libanga do bopesa confiance na libanga toujours kana lokelenge yene aza bosa na garantie ya 30 ans oui soko kepe quelque part pe ba shisho nango ezali mais conseil na opesa bino biloko ya bilokos botala ke na aspect te original neti boto merci po yebe aza original tala kaka na identité nene azaleli ye azalaka sika te bilokosi kota cuisinière esengaka azala sika te na congélateur ye ata ndenge okuteli yango osala nini somba mpo aza na garantie ya makasi neti biloko bamabanga oyo ya makasi mais soki quelque part okuta mpe bashisho alors yango nasengi peuple congolais fongola miso mpo na bilokosi nde makambo bachaîne musicale na moto leki babiloko ya musique nayebi te bilokos carte oyo nyonso eza bilokos toza na baufer oyo eza baufer ya bilokos eza baqualité j'espère omoni donc awa kutu déjà eza bamaison oyo toujours bajika bazalazalaka oyo bazosunga peuple congolais badiaspora bazomeka kobunda koyela biso bilokos mpo biso mpe tozwa moyen ya kovivre yango ezosenga fo kotya badiaspora pwa nde nauti bakitya douane efacilité biso parce que soki lelo bakitiseli bajika douane bajika bakobakisa plus bayela biso biloko ya qualité voilà basombi mpe bokose retrouver par rapport au ya prix merci bapine bilokos nayebi si yo libanga oyo bapine euti France voilà libanga biso shisho ekotaka te voilà puis que pine eza na prix ya bien toujours kaka sur Prince Kasavubu en face ya station Gambela
na lokelenge so ye wana maison pine ça va pina qualité ya qualité donc boye ebele ba prix ça bien pour ba pine ya shisho pe koma chinois ebananelaka ni pete mpo loko makasi shisho eyebanaka deja na pete mpe na sika so moni kota pine eza trop sika yeba bi eza shisho mais so moni pine azobimisa elongi neti mwa kala yeba vrai pine nde yango wana donc dora azalaka na aspect te dora azalaka mpo na aspect te voilà mwanzu biloko tomoni mpe na face mpe kuna eza tokotraverse mpe si ya moyen tokokatisa wana tomona mpe babiloko mosusu wana nayebi te mpo yo nde bilokosi taka ngwanzu bilokosi topusa lowa tomoni deja ekozo tokotraverse premier internaute bino bozomona ndenge lotemona ndeko na biso ngwanzu bilokosi oyo abandi kopa bilokosi depuis 1994 yo azotelisa biso pena mo baavantage eza na kati vraiment et puis ndeko ebele oyo biloko eza babwaka ndeko expliquer biso bao basombaka mpe na mbongo ezalaka donc toya tosomba tomona pasi te tofutaka batransport tokeba ville toya tosomba donc totraverse déjà merci awa toye sikoyo oyo tobenga yango base oyo place oyo ebandaki bilokos mpo lelo ekoma bilokos ya solo awa na lokelenge donc ye na niveau matadi zwa ye lokola kermesse oyo ezalaki nkanda le visionnaire donc zwa ye lokola yeyo moto asimbi masolo ya bilokos awa na kini mpo omona lelo bilokos ekota ebele yango oyo donc jika 4 saisons ntango ozokanga linzanza oyebi koteka na kini zwaka deja adresse na yo adresse no ezala lokelenge place oyo esimbi masolo ya bilokos omona lelo bamere bazoya bamere babosana koteka tomati na pilipili oui bamere bakote na bilokosi mpo bilokosi makambo voilà je sais pas bino omoni badora biloko yango wana bamere batika bapilipili bakota na kopi ya bilokosi mpo bilokosi nde makambo bilokosi eza lokola diamant dozwa ndenge osala kopi ya diamant songo na bilokosi echangeaka te wana eza secret tokoti na basi bilokosi awa nde ebanda histoire mpo lelo bilokosi epanzana do eza base ya bilokosi yango oyo badepo yango oyo 4 saisons oza na France oza na Belgique oza na Londres oza na Mal oza na Canada oza na Suisse base bilokosi yango oyo awa nde masolo ebandelaka ke mpo lelo ke bilokosi eye na kisasa do yango oyo badepo yango oyo oza na besoin depo ocontacte okozwa depo na yo awa j'espère bino bomoni kande na uti oloba prix eza abordable prix eza abordable mpo na depo ozwi depo na yo otie bilokosi awa ezikaka par rapport ya wana ezalaki mambo ya courant wana ezalaki courant mais vu que papa na biso azalaka aza social asisa makambo wana nyonso atalaki ke non so abike aboma esika oyo engelo bakopi ya bilokosi na kisasa esali nini ekufi nde omoni asali effort toujours ya kozongisa yango yabi ke bana poto nyonso esika na bino yango oyo efongola masolo neti boye tala depo eza kokanga masoko oye osisi makambo na yo bapesi yo contact okoti biloko na yo donc bana poto oyo kelenge boyokaka yango oyo tala neti yo momoni yango oyo biloko voilà donc naza na délégation bautaki Matadi Boma nafandana na bango parce que nga aza international kande naloba ibanda 94 na kopi oyo to naza koko bauti Matadi bazawa baye koteka na bango même ope aza na Matadi aza na besoin aya na bilokosi aya koteka aye na yeri badepo ezali awo na lokelenge awo parce que yaza histoire oyo abandaki kopi ya bilokosi na kati ya kisasa do yango na Matadi aza lokola nde na uti expliquer wana na kinkanda wana visionnaire ndeko visionnaire na kinkanda wana voilà donc visionnaire ya kisasa yango oyo toujours ngwanchu bilokosi na bunga te nazali donc basalanga transfert bateka nga na kini na zao mpona kolandela
bilokos. Oh, tout le monde peut avoir. Tout le monde peut bilokos, non? Oh là là. Montréal, c'est la biso. C'est la biso. Omoniti. Do awa, tozawa, ndebolobi ke bi friperie. Biso na terme banda 94 tobenga ngo friperie te. Tobenga ngo bizaze. Ouais. Donc bizaze. On appelle ça bizaze. Donc biloko yo ba grouper ba che et ça nini et puis que tout est ça normal. Et nako quand sur mpiko nyonso au pesi 15 000 OK nango. Voilà. Donc j'espère que ça na biloko belé. Vraiment faut présenter les biso na moni sou ba câble. Oyo ça allonge. Asa 50 mètres. Songo swango yaka na lokelenge ezo sunga pona bato ba bendaka ba courant, bato ba matanga ba fête et senga kuwe uta 3e avenue pour comme matina 4e to 6e. Yeyo boko tabo ozwa. Tous na ba guitare, ah biso tous nyonso parce que c'est international. Tous na tout. Voilà, j'espère bien mo bomona. Toi na nyonso. Message ni okopesa pena bandeko bana mai talisa bango pena ke te na Congo déjà masola biloko c'est déjà ngo OK parce que nyonso to ko luka sali. Message na kopesa pour le peuple congolais ou congolaise to négliger biloko cité. Biloko c'est ça biloko mo ya bien. Yango so tali bien yango ça durable pour na bandako na biso. Alors bo pesa confiance na bilokos. Au moins bilokos to sale lango publicité te. Hier moi to misale la année déjà publicité na parce que biso jamais au monde biso non. Donc bilokos bo pesa ngo confiance en plus que na 5 na ba 4 saisons. Bajika bolembate. Bolembate toujours bosala na courage kaka yako créer conteneur pour biso to yamba awa kopi pe biso to sala nini to sala kopi kandet na utolo bakala mingi te papa Fachi akobunda soki poro ya banane sili bon mona kala mingi te ke douane osala nini ekokita pona to expliquer ngo douane zo sala likolo par rapport à baskale zo sala mingi mais j'espère rapport à mwanda et comme déjà kosila soki sili to yamba sikoyo ba ba masuwe ko sala direct et yemba la monde pakebo nde boromona ke ekosunga biso po nini kende bien yango na sengi toujours na force kaka ya basi bilokos ya son éminence maître Kazi Congo ini à côté na parlement toujours parce que basi bilokos tozaka na simana ye oza basi na ye alobela biso pona likambo etali douane et osala malamu parce que o eza basi na ye ya Congo ini parce que na Congo so toza unité membre au marché te mais à travers ya son éminence maître Kazi leader ya Congo ini ayoke la biso basi biloko simawa amemela biso message na kati ya parlement biloko na kati ya maloba te parce que ba ba collègue na bino mususu ba ko mape ko zwa biloko ya shisho ba komi ko tsango pe na marché biloko est-ce que bo yeba ngo to ko yeba ngo omoni problème ezanini biso na biloko shisho ko takate wana bakosi oui biso na kati ya biloko shisho ko takate dora na dora voilà awa so shisho ko ti yemoko sanini akobima parce que compatibilité ekozala te congolais akoma déjà misuga yebi ke oza shisho oza dora donc tosangisaka te biso adora na dora. Merci beaucoup. Tu es chité na biso na ebité soki ya ko bakisa lisusu ezali pe ona mekape ko tuna bandero musu bazar na ebité soki ko kende ni bakisa ya malu parce que bakisa na ebike pana yo zamba liboso te pe mbala suka to royaka. Merci. Et loko na sengi kando lobi eza mbala suka te puis liboso te toujours nga attaque ancêtre bandano na 4 na copie ya tupa. J'espère n'expliquer bino place biloko se bandelaki na ndenge kataki na port eke na autopamo elongo autopamo eke na cover si lelo ekoma ke ebima libanda boye si lelo ekoma jika koya na conteneur à 40 pieds parce que l'époque ezalaki soit na conteneur bako kanga yo oui ozuli force wapi koya na conteneur bako kanga yo force ezalaki osana mwa mutuka na ochimo biloko sina yo autopamo à cover oteki mais lelo na makasi ya bajika ba 4 saisons ba meki ko kanga ba fona bango toujours pour na souci ya peuple congolais babité to ko suka na mituka mikiete faut comme na ba conteneur pour to servir peuple congolais ya on a sengi keno congolais bo pesa confiance na bilokos elongo
na président na biso ya mboka Félix et kosala bien omeka kotala kande na lobby likambo ya douane marqué tout nan tozwi vraiment port ya banane esila te voilà omeka moi muke ko bouger po ba diaspora ba meka ko souffle merci vraiment parce que ba komi na tendance ko kima douane ezo sala moi likolo mais to ebi cause pe belé ba ebi cause te voilà merci ezala ya suka pe ya liboso te toujours sur mambo ezali bolekaka na base bilokos toujours ya son éminence maître Kazi toko zanga ko solola te na 5 bino merci vraiment voilà merci beaucoup voilà très cher ami internaute boki ndenge ndeko azaki le guide na biso guide biso vraiment alaxi biso ndenge ba bizala opango eza bisika oyo bilokos pene banana Kinshasa donc eza pene do ba bi source de quoi talisi biso ba prix par rapport na ebité soki ba ndeko pe baza ba olinga to mega pe ko tuna bango une évolution ya copie oyo ezokende donc bopesa biso mo terme ke na sona bandeko et puis na ozonga bino kaka ndenge za toujours branché pe connecter na chaîne biso ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple donc vous a toujours branché pe connecter on se retrouve juste après merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa to mondo pe babi eza bisika oyo pe na biloko se banda so te lokuta te eza ya solo pona aider biso surtout neti ngai naza technicien souvent to yaka awa biloko ndenge yaka na masuwa msu de panzani bukani et faciliter biso siko bango batekela biso ba biloko na à l'état siko ba pièce wana permettre biso to aider bandeko baza ba télévision au pièce mona na te en tout cas bandeko na biso baza libanda bazo aider biso o tozali ape to kozwa moi moyen ya ko vivre donc en tout cas baida biso makasi et le mouvement tozo senga lokola gouvernement ameka otala na mambo douane atala na douane tozo mona babilo msezo uta na Angola kuna bazo faciliter douane na bango ya mutu nyonso zo survivre na Angola au mona bayina ona lufu facilité mais biso au lieu ba faciliter bandeko na biso ba aider biso pe na babilo comme suneti par exemple mutu mso akozala na friteuse awa ya kuti awa ndeko na ye na ngopona au servir ndeko na prix moko ya muke ozo comprendre donc yango na nde vraiment eloko ya douane nde ba faciliter ba ndeko na biso baza na souci na biso ya koyela biso biloko kuna ba yena ngo awa biso peto vivre le kwa mindele na mwa ba biloko wana ba faciliter bango so baxezate bon ba konza mboka kaka ba yeba osung ba bongisa douane ya mboka babongisa douane ya mboka pona faciliter bandeko na biso subilo batondi na biloko kuna ebele moyen ezate pona douane ezo coincer bango ezalo kwa biloko za na intérieur awa donc moyen Kinshasa de transport kaka donc maloba nanga suka yango. Merci beaucoup papa, message est bien réussi. Nabi que papa za on attend ça pena micro na sur la pena papa va bisa biso bon pena donc abiloko c'est la pena vrai ko penga pe karati donc ko bote ka abiloko c'est pour bat nyoso bote ka bana ba speaker ndé bon pe ba uti ba yé donc pe sanga peta na sur na papa. Bonjour papa. Oui, bonjour. Bon année. Mon nom est Gaëtan. Gaëtan tout ça. Ouais, na Lokelingi. Place vraiment tout bien en haut en Sabilokos quoi. Place ma bana poto bayaka vraiment okitsa ba conteneur. Voilà pourquoi ta o ekita kilobi. Donc eza pena wenze. Gaëtan, ba avantage pe na kopo ezala raté ou ezala raté. Ah bon, on a siko vraiment encore biso to zala te pour tout na vraiment ba mais na ba conteneur ce qui est avantage c'est belé. C'est belé. Makasi vraiment. Pour bateau ce qu'on ba ignora ni biloko biloko ce qui était ngana so biloko biloko c'était biloko babuaka message de copé ça deti pour na bato bon na poto wana poto akala na temps o biloko so babuaka lisute donc ba sombaka le o babuaka wana lingolo ba oyeza ba benga ngo awa aneta et donc oyeza mabe wana ne ba ko buaka mais o ye ezo travailler ba buaka te ouais merci beaucoup le so ba xezate en tout cas na sokia. Merci papa na koya pe wana papa bio kokadete voilà très cher ami internaute babon na biso nyonso ya biso podcast vraiment on a vu que vous avez ko sepela comment on a découvert ce qui to el mara uti ko saela bande on a biso babon na biso nyonso ya chaîne et c'est un rappel boy donc les bande ko ba de ko ba trop bilokos ngana ko sela bilokos te ngake ndake suma vers na bilokos na mela mai poani
ngana so ba faire ekufa ngana so ba melo biso totali pena biloko donc te ko confirmer bandeko ke biloko c'est ça biloko kitoko bandeko o ba hésitera ko salela yango en tout cas to ya to somba ne babika eza bisika o penza kopango banda boki ndenge ndeko biso ngwanzo agida ki biso talisa ki biso vraiment et c'est pelisi même nganga mona telemi arno asula le robanga lisuko somba biloko te biloko bando bangisanga po déjà na yebi de ba réalité à donc émission o bandeko to partager ngo mo ba commentaire na bino ne ko motiver biso pour à la prochaine émission tout ça ba découverte qui to ka de to message ko ça na chaîne biso na beta ka c'était ya biso podcast za chaîne to sunga ba na bitike to kenara d'abord felina to sunga la moi loso moi secret o paninga sunga bango ako ko ya ko contacter biso na numéro za bande de cash wana to ça na ka ndenge za la nzambe ako pambola bino merci beaucoup na babo na biso et puis merci beaucoup na ba boss na biso boss checking ya boss Yannick boss Eroni boss biso nyonso vraiment ba mbote pe ba remerciement na bino ndenge bozo compter toujours ko motiver biso na nyonso pour tout compter ko ça ba découverte kitoko na sima caméra na zaki bongona mon réalisateur Koko Safwa bi cameraman oyo penalo simba pela mikolo na podcast et puis ba bo na biso nyonso na linga bino mingi na pesi ba mbote na famille na nga famille mia lukera mia na Allemagne chic mia na Paris c'est fora mia la Camila sans oublier notre cadet Andy mia pourquoi pas remercier les sous famille Kisita Mbala ya Mireille Dorcas Mbala Jordan Chris bambote bele puis na pesi bambote na Elodie la maintenance na bundesi wana babiyepe azara na masola marché biloko bambote bele na pesi bambote na batu na ngane sur ba base na ngane sur les amis de El Mara wana na présenter ba mes sincères condoléances na artiste musicien nyonso donc ko bungisa moko na bino ala kombo ya Patrick Niance azaki penda pe yanga moninga en tout cas molimo na pe na kinya toza sa wana ndingi zalaka ngamo pene na zabwe na toujours na milieu marado na des retours déjà na zongela ki déjà donc à la prochaine émission vous va découvrir ce kitoko pour nazara wana ceux qui na nza bazongite ceux qui pene na profiter toko sito na bino à la prochaine émission quand moi je vous dis bye bye Ute bande bisitu benga mabalongi Ozi thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyendi sangai Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Yebi solo kumu te pesa na nkolo Obimisa ngana mulili opesa lilo